mbote na kombo na Yesu Masia nga nazali muninga na bino Sœur Marie Kigiapongo na vandi na Allemagne na ville ya Wuppertal nazali mopanzi sango na émission bapanzi sango malamu ngai ndeko wa bino Jano Manda na vandi na mboka ya Allemagne plus précisément na Hagen nazali mopanzi sango ya émission bapanzi sango malamu na pesi bilombo ya mibali tozolanda extrait tozosala ya théâtre pona kolakisa bino lolenge nini confusion ezokota na makambo ya nzambe nazwi mwa likanisi moko boye expliquer na mbuta Bible ezalaka divisé en combien de parties? Bible pour la monde à la Bible, est-ce qu'on a dit que les divisé en combien de parties? Non, mais la Bible est divisée en deux parties. Donc, ils ont balé, donc Nouveau et Ancien Testament. Nouveau et Ancien Testament. Yeah. Sur le Nouveau Testament, et là ici. Nouveau, où ils ont Makambuya Sika. Ancien, où ils ont Makambuya Kala. Il y a tant à Moïse. Oui, c'est ça. Bon, à la vie, quand c'est ça l'église. Donc, nous avons dit la mouki, et puis, suite à ce problème, nous avons dit maman, on a dit l'église. Parce que l'église, on a dit l'église. C'est une explication. Non. Facilité à quoi? Non. Non. Église, il faut église, jamais. Église, il faut nzambe. Nzambe ne muto akopona yo. Vous comprenez? Aponi yo. Et en plus, il faut aussi là, cours théologie tout ça. Vous comprenez? Il faut oyer, il faut tanga yango. Parce que yo ça l'église lelo, oyer belo na mutu. Est-ce que ancien et nouveau testament, ils ont déjà mutu na yo, mais jamais. Donc il faut oser l'appeler ancien, kolo, pasteur, pour vendre na bango, ba une expérience. Jamais au l'église, jamais. Ils allaient rater. Chapitre on a profité de la place, on a fait la panne, moi quelque chose peut-être pour se voir un problème mais mais tala on a yebi au benga on a étali dans notre cas bon depuis qu'on a pris on a monié Maria on dit Maria was out ah mais dit benga là quand même Marie oui. Eh, Papa Jean. Oh, oui maman. Oh, maman qui yo tata na website Papa Jean ndaka baranki. Ndaka ba confusion. Ndako moko soko vandi net demain vanda na ina kata ndako. Mutu moya yebsanga ke oza awa, ezate ndenge nini mama ka ça va. Na ye papa mtabenga et on a commis. Na ye na moni de na tuni so yo sawa. Na sana ngala. OK. Kasi ndako ezanga na ngotina papa ko mona ka bo. Na baluka nini? Baluka na. Na sali nini? Oh. Na sali nini? Na baluki. Na zabie. Baluka suna. Na sala nini? Na baluki. Nini? Kwani? Omoni makambango? Kaka bo. Oui maman pasteur, et là il faut changer, faut qu'on va beaucoup na maputa. Oyokinga? Ah? Vandana. Papa Jean, pardon. Papa Jean, pardon. Zala. Ngai na komi pasteur
Jean, yo comme maman pasteur, et là télé yo zanango, faut changer l'obéli, il faut l'osso la nana, et tambolé la yo, et tambolé la yo, so ko so et l'obéli faut changer comme moi na ya malam. Il faut like ça exemple. Ponga mobile na partir ya lelo na komi pasteur. Okomi papa oloti yango na ndoto kaka ndenge okendaki na mbeto omoni révélation bapesi yo ke okomi pasteur oza nani yebisanga nani soki ya solo oloti ke nzambe abengi apesi révélation ke lelo yo penza Jean okoma pasteur pesanga ba verset nini oyo penza yo koko yebela oyo motei oyo pasteur penza koko te Matthieu 7:7 balobi beta na kofongola sengo kopesa verset wana aza ata mwana ya biso to bengi ya mokie akoloba o wana za verset ya pasteur te pasteur azaka na ba verset oyo ba verset zo tout a mutu penza apesi mutu mutaza yo za te aza ata mwana botami lelo ayibi kaka Matthieu 7:7 beta porte na kofongola senga okozwa banda kala yo yena kaka senga tozana problème ya mbongo tozana problème ya mbongo ya Bible yo lingi osala église pour pas ça ba sainte pour de ça bana na yo le pasteur yango wana ngai banda na botama na famille na biso na yebi ke mutu poza la pasteur il fallait ko kenya na école pastorale il fallait ba enseigner il fallait za moderne il fallait za mutu moko oyo sa exemplaire Yesu atanga wapi tanga banai ko biki sabala Israël atanga ka wapi ezama kama molimo na nzambe touche ngai esimbi ngai elobi na ngai kende kote ya sangwa malamu et en plus mukolo wana semi na bana kote na yoki alobi na ngai mbuta ubela kena ngai obenga vanda tozola malamu nini boye dia bo ubenga ke tembuta panda papa Jean kaka boye est-ce que ngana zo date ngana yebi pasteur Simon apesaka ba verset na pasteur Simon soko za ifa pasteur Simon ba verset moko oya ko pesa yo ezata ebele akanga kangola mutu ye banda skanga Matthieu 5 c'est oh c'est oyo ancien melanda la kisaye mais ngana kamwe soki yo lobi na lobi na ngana ancien melanda mais ngana yebi ka ancien melanda azalaki bien formé na pasteur oyo ba bengi pasteur Simon ba version oyo ancien melanda bimisaka pasteur Simon soka zawana azoningisa mutu mais oyo yoka Matthieu 7:7 tozobunda na zosala te mbongo eza te Facebook na wana lobaki na lobite mbula vraiment aza na mwa expérience na tunda zoki Bible eza divisé en combien de parties ça na na initiative ndenge ndi il faut ko expliquer bandimi tango bakoyaki no bandimi na nkolo alléluia amen Bible eza divisé na Nouveau Testament na Ancien Testament papa Jean na kati yote oyo ba pasteur bazo sente bana bato bango ko ide oyo ya nango eza ide moko ya kotonga te eza ya koboma oyo eza ba pasteur ya simanda oyo ba révélateur oyo kaka ateka mwanganda na ye bana bato bayaka po asisa na kosente bango po bizali oyo aza nango ayebi nani nzambe te ayebi ndenge ba prière te pesa ya ta prière pam toza na nda a prier ne fiske po na bana soki babeli ayebi yango te siko église azo fongola po senteka bana bato po yibaka o aza l'escroc ya pasteur ba pesa yo mbongo mabonzani esaka bana na ye bana nanga ba vimba mabumo o ki pasteur yo luka solution soko zo luka solution te papa Jean conseiller ndeko na yo nga na kokota te kaka boy basi mobimba ya pote ngana ye na likanisi ya malamu likanisi yo po e soutenir biso ba moyen koma zenano ko wela koloba wa papa mpote ngaza ina ndawo yobenga siko ngana komi siko nazoyoka likambo oloba wa likambo ni mais quand même na yebiso déjà ndenge nini eko kozala yo tuninga soki okoma pasteur ngana yebiso ndenge même maya utoloba yango koko maka passer ndenge wana te mais likambo yo bengi na kinga yo nanga awa na ndako a moyen te yo no oya okoma ka passer bakoma ka passer ndenge wana non ndenge na yelobi ndenge pe mama ya lobi donc na mo ndenge mususte so les gens likambo yo bengi nga yango wana en tout cas désolé jamais ngana komi so ibino bolingi te ngana komi je suis et komi sikoyo
Est-ce que nga vraiment nde naza boye naza na force ta ya kobimisa milimo mabe? Oui, basimbaka boye na kombo na Yesu na bibisi nyonso tu oyo ezoderange mabe eloko nini misu fwana kende koyekola wana. Ngana so comprendre. Nalobi ngako nanga ponanga ambe bayoki bakandi yango na mitu na bango ngati ndenge naza boye nazo tambola na maloba oyo anse milanda te yaki biso bel na kimpoli osala ngo na ndako ebo respecter mobali te mutu akendeke prier biso na banguna nanga motazali awa yawe azozwa ngana na komi je suis maintenant tie kombo nanga tie petit no Jean tie na yebiso nga pasteur ya kolota natikali koyoka mongongo ya Nzambe